awa na diaspora na bareseau tozali nango bacamarade bana na biso souvent babengaka bacamarade na biso soit tonton soit tantine. Peut-être yo mpe babengaka yo tonton na bana mosusu to mpe tantine. Lelo nalingi réfléchir ozali tonton ya ndenge nini to mpe tantine ya ndenge nini vis-à-vis ya bana na biso. biso na diaspora tosolola bosolo lelo lobi soki tobongoni kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o. Bienvenue na biso na diaspora. Biso na diaspora ezali podcast esalami na Jean Dintil kouta Canada. Souci eza moko mentalité ya congolais ya diaspora échangé parce que congolais ya diaspora aza na influence makasi na congolais na kati ya mboka. Lelo nalingi to réfléchir na mon expérience moko na vivre na poto quelques années depuis bana nanga babotami bakoli toza kose côtoyer bandeko ba congolais oyo na yokaka oyo na monaka. Nasali constat moko bana na biso babengaka ba camarade na biso tonton tantine. Pe des fois koyoka bango baza koloba tonton tel tantine tel. Wole msusu et pas tantine soko kei non tantine aza très accueillant. Tantine jamais akotika yo mais pas na oleti. Tantine jamais akotika yo o mélagide. Hein? Tantine boye tonton boye. Alors na ke bana na biso baza observer non seulement biso ba parents na bango mais bazali pe observer ba camarade ba parents na bango oyo bango bazo ko benga tonton tantine. Et nga moko na sina na viva pe ba témoignage ya bana mususu bazaki bana mike ba kolele ba mususu comme papa et o tonton bo okutani na nzela zo ko présenter pas camarade na ye ou bien pas moi si na ye o tonton boya za boya pona ngai asala boye tonton apprena nga boye tonton na mona bi ezaka ba parents qui doivent influencer bana ezapi ba tonton. Alors naza tonton oza tantine lelo to kanisa pona bana na biso na kata communauté na Congo na diaspora o nga na bengi na ndenge na ngai Congo el Libanda. Est-ce que vous dites que na nombre ba congolais toza na diaspora tout pays confondu ceux qui battent biso ensemble nous constituons déjà un pays hein? Toza pays penza biso toza pays donc Congo el Libanda. Alors Congo el Libanda on a to vivre en ndenge nini to mesana ko chamisapi na Congo la mère patrie hakuna mabeboye hakuna basala boye hakuna boye. Mais nalingi toyeba tozwa conscience que Congo el Libanda eza pe mboka mobimba. Est-ce que Congo el Libanda tokoki kolakisa Congo na biso mère patrie batala biso comme modèle. Alors bana oyo tozobota bana bazokola baza bana bazoko constituer communauté congolaise wana à l'étranger. Tout ça ko éduquer bango ndenge nini, tout ça ko élever bango ndenge nini, tout ça ko préparer bango ndenge nini pona futur na bango. Biso ba tonton na lingi tozwa conscience que tozoko contribuer peut-être indifféremment na devenir ya bana wana qui font partie ya Congo el Libanda. Il y a quelques années, nazalaki na première année secondaire. À l'époque, na école Nabiso, il y avait une activité culturelle, bengaka orchestre moko boye yebanaka mingi na époque wana na Kinshasa, baya ko sala concert et pas na biso na école. Et déjà moi j'étais dans la musique. Nzamba salanga ngolu musique ezakati ngai. Donc j'aimais beaucoup la musique. Et orchestre nazaki parmi orchestre nazaki ko sepa na mingi. Nazotambola nazoya pona kota na lupangu ya école vis-à-vis nanga na moni na sens opposé moko ba musicien ya orchestre wana azoya po kota na lupangu. Alors j'avais très sailli de joie donc plaisir à commoner pour la première fois face à face parce que na mon à la télévision et na kimimbangu verrier je devrais avoir 16 ans si ma mémoire est bonne.
15-16 ans. En tout cas, bakoti wana. Na kimi mbangu kote na ye pona pese mbote. Donc, ne sengona kona moni ye. Yesu kwa zoya maboko na poche. Na komi à 1 mètre na ye. Donc, nazo qui m'avait rien nazo crié kombo na ye. Donc, ne sengona na moni pe neti mwana nga ki yamba. Réaction à musicien wana et blessangai et tikanga goût amer. Et ces musiciens sont encore vivants. Na uto mone lelo kutu na tongo lisusu en Europe. Uto mona na Facebook en Europe. Comment tata déjà azali azawa beta ne toujours musique azali. Alobi nanga wana chema bongo na poche azoya. Yo, lunga yo. Et betting c'est-à-dire que et ça que le mot contraire ya ona kwa kozela. Mbala moko bana sutu muki na lengi na zongi sima. Akanga elongi yo na koti na kati ya école. Et ça la ganga passe. Donc a bengana je pense que ceux qui n'a meka su ko approcher anga betanga coup de pied. Ah, ça c'est des souvenirs de jeunesse. Ceux qui osala ki na moni face à face na rappel solo. Nazwa leçon mune na vie na ngai e yango na inapte ya biso awa. Nga naza genre te ya mikolo o ba monaka bana nete eloko muke. Ngai penza donc naza mi ya bana. Ata dans la cinquantaine, le so pesinga mona il y a 3 ans to sarane na mabele penza le roi bébé. J'aime beaucoup parce que j'ai compris pas c'est ça la nga na mutema na ko linga te mwana moko a vivre eloko ndengwana atika na image ndengwana. Et ba congolais surtout ba kinois to na tendance on a trop ya komi mona mikolo et bana miketo mona bongo te loko pamba. Ndeko Yesu Christu na Biblia batu ba ye konaye bani ba empêcher bana ba approcher ye alobi tika bango baya. Na ebite soki yo leki Yesu na nini. Et soko zali na mentalité na komona bana mikene naza ko interpeller yo tonton, naza ko interpeller yo tantine. Oko marqué vie na bango. Na kama mukolo moko jeune moko ye na ndaku na ngai na fiancé na ye. Ba ye na ville pa ina vandaka ba wuti na ville mususu. Aye ayebisika bi tonton. Na ye pona présenter au fiancé na ngai. Na va ina mosi na ngai. Na salon to yembi bango. Pe ayebisi fiancé na ye. Alobi ce que moi je suis aujourd'hui eza encadrement ya tonton oyo na tantine oyo. Et marka vie na ngai. Naza tata na yete, mosi na ngaza mama na yete. Ce jeune homme asala voyage. Ki na ndaku na nga po a yebisa fiancé na ye impact nini ya vie na impact nini na sala na vie na ye. Quelques années après mariage na bango to kene pe ya notre tout rendre bango visite na ndaku. To komi kuna na masolo na biso mwasi asobetelanga asobetel so masolo ndeni bazo vivre tout ça et aloba liloba moko et attirer attention nanga. Abi tonton ba gisement na ye, raisonnement na ye, façon na ye de voir les choses. Yo kaka copie na yo penza. Ba logique na ye copie na yo. Nazalanga tata na yete. Mais c'est un jeune que j'ai côtoyé na ville mususu tozaro vanda. Bande kunanga na ngitwe na interpeller biso bano tozo mona monobo ye pene na biso totala bango teneti mwa biloko moko nana. Ngai na encadrer ba jeune na église et la plupart ba jeune wana lelo ba komi ba parents. Donc to komo ba langage ya ba parents mais bazaki bana ba koli bazo kola mbango komone eloko pamba boite. Za conscient que bazo tala yo ozali genre nini ya tonton pona bango ozali genre nini ya tantine pona bango. Mukolo mususu na kamwe moko ya bana ngai azobetela ngai lisolo ona yasi akoli mwa muke ya ndeko mususu tozalaka ko vivre ne quartier moko na ville mususu. Alobi j'aimais beaucoup le temps que j'ai passé avec tonton X. Na ma solo to robeta na tonton X. Il me parlait souvent d'eux. Il me donnait toujours des conseils. Bandeko, ça fait du bien. Mwana na yo atanga kombo ya muninga na yo pe alobake muninga na yo aza apport positif na bomo na. Ça m'a fait du bien. Mukolo mususu kaka kala mingi ta wale to na confinement
bana nga misato na bango misato na temps confinement na babi papa tel tonton nous manque loko toza na confinement moyen to kende pa nezate mais est-ce que toko osala zoom na ye oh na bi zoom bon ça la so oui nambi tolingi to sola na ye tolingi to passer temps na ye mais comme toko kende te mais est-ce que toko sala ngata na vidéo ah bon natali techniquement na bengi pe ndeko tout ça albi pas de problème tel jour toyokani to communiquer to sali pe likambo yango bana batikali na tonton na bango wana pendant je sais pas 1 heure ou 2 na zoom bazosolola na tonton na bango ah kitoko ndeko na nga oza tonton ya ndenge nini na bana na biso oza tantine ya ndenge nini na bana biso quel genre d'influence ozali eloko nini bazoyekola partir na yo oyo ekobongisa bomoi na bango ngai chaque fois nakutana na bajeune ya communauté bo bakotoya nga bayebi soki tokutani na yo quelque part okolia mpena malongi nalobaka na repetaka bango na bi génération na bio na mboka oyo moko te akoki koeshue vi moko te génération na bino jamais na kotolere na mona na coin de la rue drogue o ofréquentaka babar milangwa na milangwa ou bien ozomandie mbongo génération na bino puisque baparent basi basala basacrifice esengelaki bino fo bodekole toutes les fois nakutana na jeune congolais nayeba tata na ye batata na ye te du moment aza jeune congolais mwana ya communauté congolaise ya Congo el libanda en tant que tonton déjà nazwaka baresponsabilité nake nakoki koinfluencer en quoi et je bénis Dieu aujourd'hui mingi na bango baza installé na bandako na bango babali baboti je suis fier de cela nalingi na interpellé yo ndeko na ngai kozalaka te kotala baleki wana lokola bakotikalaka éternellement na tai wana mingi lelo baleki biso mosusu ayiki kotala nga dernièrement bayaki na famille mwana na mema na maboko bakoti na ndako na biso comme j'aime toujours les taquiner na bitokanga photo mais ntango atelemi pene na nga il a fallu na tie ebonga mpena na tie ebonga na matine ebonga po tokoma na etai mona bi wow ça va vite tozala na conscience ke bana wana bakocontinue na communauté tokoki okóma mibange vie ezokende kosila influence na biso na vie na bango eza nini bakotanga nkombo na yo en quoi qu'est-ce qu'ils apprennent de toi tonton ezaleli na yo na kati ya société ezali nini eza na bana mosusu nayoka mpe bazoloba tonton kingani lui là vraiment ozo bana bazotanga koma tonton na baza komituna koma mokolo lokola ye akozala na comportement ya bana mike bango baza nango te bazomona biso est-ce que tu inspires bajeune na biso na kati ya communauté est-ce que tu inspires bajeune na biso à une vie meilleure toza na choix te il faut tolonga vie ya bajeune na biso Congo est libanda il faut tolonga pour que bajeune wana lobi soki bakei na bakongo peut-être biso tokozonga te toyebi te vie eza mokuse mais oyo biso tokotya déjà na kati na bango ebongisi vie na bango bakita na Congo comme modèle à suivre bakita na Congo avec matière oyo bakoki koapporter na bandeko bazali kuna autrement on n'aurait rien fait de mieux alors ça ne sert à rien to critiquer bao bazodiriger mboka kuna po biso koto tosala na biso eloko mpe malonga te vraiment ngai nazwi conscience wana na vie na ngai nalingi na impacte bajeune ya communauté na biso et na lancer réflexion oyo na yo ndeko na ngai zwa conscience ke bipai nyonso ozali so okutani na jeune congolais yeba kozala modèle mpo na ye yeba koinfluencer na ndenge malamu yeba kokanalize na biloko ya valeur toboma génération bafutilité banda baannée soki 75 kuna ou 80 eyendeki mpena makasi vile des années 90 génération bafutilité baya na poto mpona bafutilité toboma génération na bafutilité toboma ngo totumba ngo nde batumbaka zamba botumbi zamba mpo plante ya sika ebima bana na biso ya lelo tobimisa mbuma ya sika tobimisa génération ya sika oyo bazali éveillé oyo bazali mitu eza kosala bien parce que bango nde bakoki kosala bolamu na Kongo na biso lobi mais ezali responsabilité ya yo na ngai lelo voilà na ngai na partager moi réflexion na oyo moi exemple na pesi oyo interpellé ngai et j'espère que j'ai moi quelque chose est-ce que vous êtes d'accord tous êtes d'accord
commentaire na yo soki eza makambo ya solo oyo ekoki kosunga kongo na biso karbola yango tozwa conscience wana vraiment tobimisa tokoma génération ya batonton ya batantine oyo baza na bainfluence ya kitoko na bana qu'ils apprennent de nous pour que lobi balonga vi na bango bazala pe modèle na kati ya Congo. Voilà. Biso na diaspora tosolola bosolo lelo lobi soki tobongoli Congo na biso ekobonga o Congo na biso ekobonga o. C'était Congo na biso ekobonga o. tonton Jean Ndinsil alela baleki na ye mingi Montréal, Ottawa.